Ah oui, merci Bandeko Batali, Bandeko ya Tindika, en tout cas, tout ça là, fier que ça la déva, bien qu'on peut savoir nos infos. Vraiment, ah, Tindika, Bota, la partout à travers le monde. On a vu que les autres Robert ma solo, où est allé l'homme de Combo, Fondation Maziku, ou à Kitilo na Bandalunga, Tobeta, ma solo, politique, l'autre bête, ma solo, commune Bandalunga, tout le monde, Batagina Matanga, Mounene, Awa, tout le monde qui gouverneur de la ville. Jatiningo Bilakitaki, tout le monde va descendre PB, tout le monde va leader, peu monsieur sur la politique Bayaki, tout le monde peut bon Bandalunga comme quoi là où la Tobi qui na Bandalunga zalaka mwana mboka Francis Kalombo, mwana mboka pe Godepo ikoto pende ko di mazi kuna bande ko misudo ke zalaka mbilinga ko sakatela to kiti tout le monde le la ko liana bande kuna ya bandal to ko tout le monde fondation mobiliser ba to belé awa mwana mboka di mazi ko mbote mwana mboka stopira mbote na bandeko nyonso bazwili bakwa kolanda biso na moma oyo na kombo ya mvuluzi diabetes ya nkanda Kongo na kombo nzamba batengele nkano na longoli chapeau en mémoire ya viena ngai Roger Mbutamuntu Rajakula par rapport à matanga tout le monde a bandeko beleso ba lekite na députation bakima ka base matanga ba mwana katema yozo kitaka toujours souci ça nini o sala bandel peut-être nini pona bon nga na za mwana bandal ne grandi à bandal mais na défendre sous kaka ba valeur ya bandalungwa te na comment ko défendre ba valeur républicaine donc na comment moi na ya mboka parce que nga naza nationaliste socialiste donc comment na ngeza mingi ba intérêt républicain donc le loso naza na bandal parce que za mabele na ngai eza place na botami place na koli ya munene kweli biso to bungisa mutu moka ba valeur pona mboka oyo pona biso pe pona famille na ye biologique donc yango moni circonstanciellement toza réunis awa to utaki ko ça la levé à corps ya patrono wa Mbutamuntu Rajakula vraiment pe mana kimia ne par l'occasion monito sangani awa pona moi autocritique et puis ko partager moi moment douloureux na moi rafraîchissement donc yango na lingina banda ko profiter ko saluer hôtel de ville le gouverneur Jantini Ngobila na contribution na ye très remarquable azalagi présente azamona bandal contribution na ye très remarquable na ba obsèque oyo na ba enveloppe pe belé to sengi merci to sengi pe merci na bourgmestre ya bandal ninga pesi biso espace donc to sengi merci mais to lingi ba mesure wana ya assistance ezala vraiment préventive c'est-à-dire et ya katango mutazana na bomoyi mutaza dans le besoin et ya kate soki si mutakufi ndeto banini wana yango moni na lancer structure moko front de soutien et de solidarité aux artistes donc na osenga ba artiste belé ba de révision na ngai aux malamu pona bango ndio moni le loto sangania wa ko rendre hommage mais c'est que je déplore na makambo eleki kuna Mbutamuntu Rajakula zo mérité hommage ya mukebo été et hommage à mukebo été talanga pona pesa ye ba valeur na sali ici na protéger batou au moni na protéger batou ba cache-nez na sali cache-nez en hommage ya Mbutamuntu Rajakula donc na mouvement socio-politique na biso nde au moni to sali oui na ba chapeau donc to rendre hommage parce que ça muta ba valeur muta munene alors natala gi na bi mais qu'est-ce qu'il faut faire muto pour to rendre hommage il faut nini yango moni na senga ki implication ya ba association na bana nyonso ya bandal pour to sangana to sala force moko to rendre hommage ya munene mais hommage o ezaki wana a mérité yango te parce que bazui organisation ya matanga ya Rajakula ba hypothéquer yango ba teki yango pona ba intérêt na bango pona supu ndakala alors politique a combien non bazui yango ba pesi yango ba paya ole ba pesa bana bandalungwa donc eza pe faute na bango te ba yokuta bana bandalungwa kidiba bana bandalungwa baza unité baza soudité baza vigilante ne ba boto libino organisation ba sali matanga na ndenge na bango ba organiser na ndenge na bango yango moni ba faye belé za wana ba konzi bazalaki ba konza minene ya ba valeur ba ye wana lokola ba Francis Kalombo ba ye wana ba vivre hommage moko ya mukeboye ba Godempo bazalaki wana ba gouverneur bazalaki wana ba mususu pe ba qui très discret ba qui wana hommage matanga belé bino bana ba imboka bosala ka politique comment ko wela matanga net position politique na bino voilà c'est déplorable dans ces pays que non matanga comment ba récupération politique et comment on peut ça soni parce que mutu musu tant musu boye bani na été otikali ko yeba été belé pe ba ye wana ba yebira Rajakula kaka lelo po akufi mais ba yeba ki station Japan na te ba yeba ki bo mutu Rajakula te donc lelo ba ye comme récupération politique na mboka oyo matanga ya espace mawa awa biso na Congo matanga comment place à Esengo donc mutu tanga za na bom
moyi yango wana photo yekola ko se rendre ba honneur ba hommage pe ko se respecter pendant que tozana na bon moyi attends muta kufi ko mo respecter ko mo pesa mbongo c'est vrai que mbongo ebimi esungi famille nde tozui service auto bénéficier nango pona ko lela raja mais hommage ezaki à hauteur et à niveau na été parce que a mérité en côté donc suite il y a organisation donc ça je dis groupe ya batu ya wana o ba organiser donc pona ngana munyango oui ba bango ba koloba lelo ba sali musala pona ba enterrer raja mais bon bana bandal ba sengaki implication donc soki bomoni salami bo ezali parce que bana bandal ba sengaki implication ya mona nyonso ya bandal ya premier citoyen ya commune ya bandalungwa Baigon Gaibene ndo moni lelo tozui faveur moko exceptionnel donc bembeleki na mabele et 8 ans soki 2 heures de temps mobimba avant ba kenotika na place des artistes et puis on notika na cimetière donc nazo déplorer ba comportement wana ba caractéristique wana ya ba anti valeur oyo bazoluka ba cha bandalunga na potopoto bandalunga ezaki commune moko ya unité bandalunga lelo ekomi référence ya songi référence ya ba guerre moko inutile référence moko ya boule d'ambiance donc mutu musozo ba bazo défendre ba valeur ya bandal alors que mwana mboka idi maziko tosonga na pe par rapport ya matanga ya raja kwa pato sukisa madosa bandal komona lelo tomoni pe tomona ki présence ya Weranson na pas comme bozala ki na Weranson wana tomona pe ko folo mida kitaki ma misem suba yaki wana moi image na par rapport à ni compte parce que t'a l'évolution makambo ko kena non ba ye ko la frère na bango avant ba la artiste ba lelina no frère na bango Kofi Olomide a grandi à Dekani a fana na Dekani a sara passage na Dekani na Lubumbashi donc Kolina Raja Wera Kolina no frère avant ba la artiste hein donc bazana na double lien na pesi venanga Kofi merci beaucoup na pesi mbote parce que contribution na eza remarquable donc azangite et puis na ebité donc wana eza makamu msusu et puis na sengi pe merci na fali pour na contribution na omoni balakisi bondeko bolingo ya ndeko na bango ya frère na bango avant balakisa bondeko ya artiste yango wana to sengi bolingo wana ezala tango toza vivant tango toza na bon moi tolingana tosalisana bakonzi pe enveloppe wana ya malamu esungaka ezala kaka enveloppe yaka te tango maladi to tango pasi ezala ka pe tango bosenga ezali enveloppe wana yaka donc vraiment na remercier bandeko nyonso oyo basungi biso mais nazo condamner organisation ezalaki ya malamu te et Kombo en marche promet de combattre cette forme d'anti-valeur parce que tolingi bandal eza susu na ba image wana te donc soko lingo défendre bandal défendre yango valablement et en toute sincérité. Mwana mboka edi maziko olinga bandal na mingi bandal pona yo olinga bandal comme na imagine pe batini ba marka bandal makasi. Non bandal déjà tango e salamaka ezalaka commune ya ba intègre ezalaka commune ya ba classe moyenne hein? Donc papa na biso ba pesaka banda ko bazoka banda ko yalaka banda commune ya ba intègre donc ngana lingi parce que bandal a perdre ba valeur na ye ba valeur culturelle ba valeur intellectuelle ba valeur religieuse même hein? Bandal a perdre rango non pas tous les garçons donc yango to loba azana raison peut-être wa ya makoloba ke comme divers parce que bandal est comme boule d'ambiance référence ya ambiance mais ba tebele bazo ko sala ambiance na bandalunga ba fana na bandalunga te bazo uta ba commune mususu parce que bandal les a entourés na 8 communes. Hein, talana omoni siko valeur ya bandal les a entourés na Gombe, les a entourés na Selembao, les a entourés na Ngiringi, les a entourés na Gitambo. Donc GB écoute za na kata bandal, mais ba tshela biso ka mayele mabe, ba tshela songi GB komi na Gombe, mais GB za na kata bandalungwa. Donc bandal les a yaki yango tozo linga, so omoni nga na bundela ka plus ba valeur ya bandal, na linga na zongi sapenda bandal na unité, na ba valeur nango o bandal abungisa ki wana. Donc nazaka ka produit ya bandal, naza produit moko républicain parce que nazo défendre ba valeur républicaine donc comment nanga eza contre ba anti valeur na posa to même ba réponse claire na préoccupation en peuple comme ba marche za robundela ko taba musicien ko tama kamso to monde zo sangisa ba pasteur tazo kitana l'école te non comme ba marche a un programme planifié pour ça donc à partir du mois prochain si avec Mukono zala qui te comme ba marche on a pasteur na bila bandalo nazala qui en déplacement mais j'ai prévu un rendez-vous équipe nanga zo qui contacte déjà na service na j'ai prévu ya représenter ba
civilité parce qu'à outil place à passi nzamba batela ya pesa enzo to makasi boloko ezaka pona batu mabete nzamba kangola ministère na ekende liboso donc je pense que kombo ezaka pona banda lungwa te donc kombo ezana ba domaine ebelé kombo ezana ba significatif ebelé donc je pense que à partir du mois prochain to relancer campagne à kombo na organitique la présidente de la République kombo na organitique la ya Martin Fayulu kombo na organitique la ba gérant ya ba institution nyonso kombo gouverneur de la ville na organitique la kombo bourgmestre a commune azwaki déjà kombo donc bourgmestre monsieur le maire JC Kadima merci beaucoup na organitique la kombo kombo petit fait quoi ton école kombo rentrée scolaire pe kalate kombo rotika badon non kombo na fondation baza eloko moko donc il y a un programme il y a un cahier de charges il y a un cahier de charges bien défini par rapport à la rentrée scolaire donc besoin kombo ezaka idéologie ya kombo ezaki sasa te kombo eza république kombo eza na ba Congo central eza na ba Équateur eza na ba Kasai eza na est kuna oyo nazo présenter ba condoléances nazo compatir même na ba élèves oyo ba bomi bango na Masisi kuna donc c'est vraiment regrettable que na Congo tout le monde a keto continuer à compter batu bazokufa na ba circonstances moko inacceptables hein? Donc je peux pas et je compatis à toutes ces familles donc je pense que en tout cas kombo à partir à mois prochain ko sa musa nango donc banda campagne ya kombo campagne ya conscientisation ya kombo donc batu baye ba kombo parce que ça message kombo ça message ya ancêtre ça message nzambe ya mfumu kimbango ala kisi message nzambe banzekele nkano ala kisi kombo fait comme la pe comportement ya mukeba ina safu pe bon awa toye penda ko loba politique te toye ko loba politique te to na matanga. Et j'en profite, j'en appelle aux deux frères à la retenue et à la maturité politique. Donc tout ça la politique ya malamu, tout ça la politique ya peuple, tout ça la politique ya ko swana, politique ya ko fingana, ya ko soko longo fingi osali boy non. Est-ce que peuple oyo biso oyo aponi biso, oyo aponaka biso oyo soutenaka biso, ana besoin ya guerre ya bomoto na biso, ya ba vie privée na biso, peuple a besoin. Ngote peuple a besoin to memela ye ba réponse claire na sociale na ye na préoccupation na ye. Peuple a besoin mona biso na terrain ko swana te, ba banda ko finga na donc on a bengi kombo en marche et bengi bandeko wana nyoso mibale à la retenue et à la maturité politique. Donc classe politique qui fait à la honorable, à la déshonorable té. Donc à part ba décoration politique, bazana ba lien na bango place ba utaki. Alors mais moi ngana na frère na ngai, na père na ngai, na ami na ngai Francis Kalombo, hein, nous avons cessé d'être amis sur le plan politique, mais totika le finga na te. Non, mais nous avons des casquettes différentes politiques. Ensemble, non? Ensemble, hein? Na parti respectif na parti politique respectif na to sangana ensemble za plateforme électorale. Mais to za na deux visions. Hein, to combat mutu memele combat na ye na programme na ye na vision na ye. Donc voilà, yango na osenga ba ndeko nyonso ya politique à part la décoration politique na biso toza na tradition na culture moko boye faut respecter faut la attacher nango ya ko finga na donc na monique parce que ngala mona ngo parce que TV za sou elengité TV au mona batu ba komi ba koti na TV ole ba sala débat contradictoire sur les questions ya social mais bango ba komi ko finga na ba komi ko kumisana oyo donc yango wana moni ngala lobaka na culture congolaise débat contradictoire et ça vraiment la culture congolaise. Dimaziku 2018 mondeko français kaloma postula kite bana lunga zaki video ko kite bongo tuko ya ko 2023 ko chali ba osation espace lelo pendant la ligne koloba politique té na ligne koloba bon il y a pas que la tribune politique pour servir ce pays, il y a beaucoup de tribunes très élégante et plus élégante pour servir ce pays. Donc politique et sa profession visibilité na baneza da osa ko préparer da terrain en 2023 politique et sa carrière et ko s'arrêter à tout moment. Hein? Donc moi je dis il y a pas meilleur au monde que de rendre les gens heureux. Tout ça la politique il y a malamu, c'est que les autres n'ont pas fait pour les autres. Hein? Ba comprendre. Donc c'est cette politique ne peuple senga biso. Donc pour na 2023 soki na gagner c'est pas encore le moment. Mais on va s'organiser de façon que quel que soit les tableaux politiques natika la kaka ko continuer combat na ngai na bundaka pour l'intérêt de la République.
moi liloba ya bana soto bandalungu bazotalo na diaspora bazotalo pe na Kinshasa atina ba province ko bisa bangoni bana bandalungu na pesi bino mbote commune ya so commune miroir te ba ezaki commune miroir et comme eza sous commune miroir te parce que comme unité ezali lisusu te bolingo wana pe ezali lisusu te respect ezali lisusu te yango moni mutu auta libanda ye akonzi biso na bandalunga pa ye kokuta bandalunga toza unité bandalunga tolingani kaka na mbebo na ambiance soki tokutani tomeli masanga nde tolingani mais na mitema tolingani te yango nalobaka bandalunga combat bandala tango bandalunga bobimisi produit moko pourquoi vous pouvez pas soutenir ces produits pour l'intérêt communautaire alors bino bozo combattre produit wana mais entre temps bokutana na ye boye bomeli na ye bolie na ye ale boke tango bosali likita na bino nalobaka ata bosangisi mitema mabe bosangisi yango ata 80 millions de population congolaise eza bosangisi mitema mabe bozo ebonga satana te parce que satana za mutema mabe donc poza ebonga na ye faut leka na mutema mabe vous comprenez donc il faut les casser dans la montagne alors muta ose bonga satana azate donc je pense que banda lelo na osenga bango ka unité donc ça va continuer ko défendre ba valeur ndaloise mais en toute sincérité et valablement parce que bandalunga bazo ko encadrer bango te babi kuluna pe koti makasi na bandalunga non kuluna koti makasi parce que il y a pas implication il y a l'état implication à l'état ngala pesa ki bourgmestre kombo pour na bonne gouvernance et administration communale donc moi je pense que il faut tout ça une implication à l'association nyonso bandalunga azana ba préoccupation embelé bandalunga azana na problème ya mai donc régie des eaux comme régie d'enko mai ya bimakasoka lingi bandalunga azana problème éclairage public bandalunga azana problème insalubrité ba wenze banda ba belge batikela bisoti lelo ezalaka kaka donc bandalunga azana donc taux ya délinquance c'est comme un niveau moko incroyable pesa ki gentini message na matanga wana. Mais non, c'était le moment de passer le message. C'est parce que les organisateurs, organisateurs, parce que ils pour justifier sous point d'accord là haut na matanga. Mais message de la qu'il fallait profiter le quoi la gouverneur là qui voilà message et les cas, message et l'équité. Souci na biso ezalaki tina sangisi aki batu na mona mboka Ngiama Weranson roi de la forêt ezalaki biso tuto sala moko to passer message moko la semaine kini bopete banana bandalunga mais tout monde le président de la république a lancé na bandalunga na lobaki bobo sala bandalunga Paris yango a solo bandalunga Paris yango a solo les état d'esprit et ça bolingo yo kanziso babi bandalunga bandal c'est Paris et ça Paris à Paris Paris comme bandalunga te bandalunga pe comme Paris te et ça état d'esprit et ça bolingo et ça unité et ça bopeto hein. Donc, sorry, moi je pense que c'est ça. Il faut tous à la nabolingo, surtout à la nabolingo, j'aime, il y a des réseaux sociaux, tous à la nabolingo, il y a mbeboté. Donc, produit moussous au combattre, il y a ça la gagne ensemble, au combattre. Tata yo combattre, il y a ça né ensemble. Donc voilà, mutu azana ba vision na ye, mutu azana ba ambition na ye, mutu pas azana ba référence na ye, mutu pas azana ba azana na parcours na ye. Donc voilà, donc ngana ko ya combattre l'hosto pirate parce que ngana journaliste était na sala presse. Donc ngana ko combattre na ko combattre mbia ku John ya lebete parce que ya azana na service na ye, ngape na service na ngata mususu ngana ko o ya sala ngana ko koma lokola yete na ko sala o ya sala te mais o ngape na sala ya ko sala ngote pa ko koma lokola ngate alors c'est to luka to koma ngana luka na koma lokola Francis Kalombo et aussi Mbate tant mususu Francis Kalombo koma lokola non c'est mon frère à part nos décorations politiques, nous entretenons un lien de famille. Nous avons des souvenirs, des beaux souvenirs. Nous avons parcouru des chemins, des chemins roses, bien évidemment avec des épines, parce que nous avons des épines. Voilà, donc c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon ami. Moi j'ai dormi avec lui, tout là, alors on a des ennemis, on a peut-être une divergence sur le plan politique, mais tout ça, c'est ennemi. Donc voilà, on a aussi au mon esprit on a Francis Kalombo toza on est aussi ngaba na banda l'union so baza lango. En tout cas, merci beaucoup na bande ko balanda ki biso to kinde ko edi maziko to landa ki na matanga awa usko pesa message liloba ya suko biso bande ko so to ba biso ni poto kata pour émission. Bon, liloba suka matanga ya Raja Kula et servir biso des leçons. To senga penda na bakonzi na ba musicien d'abord hein, ba artiste nyonso ba artiste ezaka ba musicien te donc ba rejoindre na vision o na programme o na zango ya front de soutien et de solidarité pour les artistes et bakonzi ba enveloppe wana vraiment et la ezaka ba artiste te ne ba na besoin ya soutien donc Covid 243 misère du peuple eza
mboka mobimba ezaka ba artiste te eza bato ebele ba na besoin de soutien wana donc soutien wana ezala kaka orienté par ba artiste te soutien wana ezala orienté par population nyonso yango na osenga population bomoni nga na ba casque ba cache ne ebele donc to respecter ba mesures barrières parce que corona eza donc na matanga na monaki ba mesures barrières ya ki respecter te to respecter ba makasi nzambe apesa penza libota ya radio akula makasi ya ko surmonter moment eza douloureux na présenter ba condoléances na bana Zaïko notamment na André Kimbuta parce que aza membre effectif ya clan Zaïko ya clan langa na ndenge to sina sana makala to bungisa Mary Jo bon makala eza kaka pona batu mabete boloko eza pona batu mabete muku na uta makala aza mutu mabe hein donc voilà donc en tout cas ba condoléances nzamba apesa biso nzamba banzengele kana apesa biso makasi ya surmonter moment oyo banda la bungisi muta ba valeur rebelle na remercier nkumuma na chante na banda ko occasion nini na zo sala livre moko boye na bengi yango cœur d'or na opesa ngo manda chante pour la sincérité na ye azana ba qualité moko exceptionnelle artistique te ya bo moto na osala livre moko na combien ngo bo moto moko ezala kati na ye na sincérité moko un franc parler yango na meka ko étudier parce que ça fait plus de 30 ans na vivre na ye na comme mona mutongo azana bo moto moko boye na sincérité moko boye et faut na rendre hommage pendant qu'il est vivant. C'est de cette manière nazo étudier na ndenge nini na la démarche wana. Donc moi je pense que na sengi ka bolingo abana bandal botika esprit wana ya bandal combat bandal. Donc bandal il faut soutenir bandal. Merci beaucoup, merci na bande konyon so bazuli bakwa kolanda biso lelo zaki matanga na koloba mingi te mingi ya koloba ezali mingi ya parce que na na repos oui, ben il y a une obligation d'ordre familial, il y a un repos, mais lundi déjà, na zongeli na bino ndeto solo la donc campagne comme bandi. Bon, à tout moment, yokuto zoranga à tout moment, lundi, mardi, nga la dispo na bino bo ebi que presse boza 4e pouvoir. Donc nga la pesa bino valero batu musuba pesa bino te donc nga la ministre na bino yokuto na mona kyo na mariage donc boya ke belé na ba cadeau na bino na remercier bino parce que batu musuba kuto bazwa ki ba invitation na se déplacer na geti la bango invitation a été à s'excuser pété hein yango to mona comme bezolinga donc rédiquer comportement donc c'est vrai que vivre avec les gens c'est pas facile mais to lingi penza bo moto e kota so bo moto zongi président Fachi a na facilité à gérer mboka oyo donc le rôle na volonté ya transformer mboka oyo so bo moto zongi na no biso ba congolais hein donc tout dans 90% de chance mboka oyo Congo besoin zaka Kinshasa te hein to kene awana lui là 77 km ngana benga ngo banlieue proche la capitale au mona batune bazo vivre kene na inongo kene na basam kusu hein kene na Guadolite o ezalaki eza patrimoine mondial ndenge mboka ekomi mboka za sune sengote alors que il faut unité bomoko hein il faut bomoko kintoa di ya peuple congolais ndezo senga. Ah, donc na senga rappel chaque jour la ka ba journaliste moi ndeko moko ta komai na commentaire abi ndeko di maziku to mona kalingi maka kumisa ba Mobutu 3 za Mobutiste to benina te ngana Mobutiste te mais ngana za produit à Mobutu parce que ngai naza soldat du Seigneur ngana depuis le 23 mars 1980 nandima ko servir Seigneur comme Jésus et sauveur donc nazo baptême na armée du Sali ti lelo na kuna na samela na église armée du Sali alors ngana fani na Guadolite na on tanga na Guadolite et la maison de Mobutu et qui soko leki ndaka Mobutu na résidence tangai donc ba parution tout ya Mobutu ngana zalaka donc so Mobutu à côté chapelle Marie la Miséricorde ngana aka simanae so Mobutu alinga organiser loko moko ngana zalaka informé parce que na qui très proche de la famille wana na ofana na kata ville alors j'ai vécu le merveille de ce grand monsieur auto rendre bon moi je n'ai pas le 7 septembre les gars j'ai vécu le merveille de ce monsieur donc c'est vrai que Azagi na moi par na ya qui dictature mais bon je pense que article la biso unité nationale mukongo ko bala muluba musoela ko bala mongo et puis na bandeko o afdel baye ba imposer la biso la plus sévère dictature ba bengani Mobutu baye ko tshaba bango et même biso tina makamoto za ngo lelo donc ngala benda na congolais na mungala te na mukongo te na vrai nationaliste yango no zo mona to senga unité à peuple congolais. En tout cas, merci beaucoup. Ezalaki mwana mboka edi maziku na micro na biso. Merci à Refé Kisome, merci à Papi Kelly. Merci à Bandeko Bele pour tout la biso. Bon s'abonner toujours à wana tiki bino. Bonjour. Bon. Alors on a nous à Goya, Laurent Goya, le grand prêtre des Bandal.
Donc notable à Bandal. Il y a Bisengo. Ngala Bisengo. Donc monument Bisengo, c'est moi. D'autant que le Bawa, au moment où il y a Bandal, on est derrière des Majiku, et dit Majiku, l'honorable. D'autant que le Bawa, on a comme ça en moutoute, d'autant que le Bawa, il y a danger, il y a danger. Comme ça, le grand prêtre, comme ça, ce n'est pas n'importe qui. On a le Bawa, pour m'amener, je sais pas le Bawa qui. Et dit à lobby, ambassadeur qui j'ai à lobby, Batutu ba lobby, Iba lobby, Mpaka Iba lobby, donc John, John a lobby, on a su musique, Veraja, vient à Bisso. On a contribué dans la station Japan. Tous les musiciens, oh ya Japan, oh babani Japan. Baby Laurent Gouaya. Vous comprenez? Mais si on a le Belasiko, yo, Marambo Edi, Majiku. Edi, honorable Nabiso. Yango nazo lobake Bandal c'est Paris. Mututu azo yambangai, azo mona ngai. Le véritable honorable yewana zo ina ba mona ya longa na chapeau. Tende nazo bozui. Donc honorable. Donc oya salaka bana Bandal bazi problème, il vient. Il donne un pays. Même pas Raja, sur mon organisation, tout est salami, normal, c'est Edi Majiku. C'est lui. Ce n'est pas nos tête, c'est lui né. Organisation Ezaïe, il y a Zamona Moula, ma petit Raja. Bisous toi bana bisengo. Ozo bomban, do ba petit Raja ma bangwana. Mais aïe, ba je roi mon père, ne papa mbalela viekes. Ozo bomban. Monsieur le roi Mopaya. Ok, il y a un sauveraja. Ado sauveraja. Parce qu'on va dans maladie nae, moi mke oya zoka ado pesa raja. Mais on a zolo ba 2023. Bana Bandal. Au monde biso a toi ba prêtre bana Bandal. Donc mutoko voter yewana. Donc yewana. Betina ba mikolo ba vie. Ba ta génération na ngai. Ba petit, ba bana. En tout cas, bota la type on a Edi Majiku. Bon voter 2023, bon voter Edi Majiku. Joyeux nous ba mona nous. Bon ça bien.